Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kimia ezala bisika nyonso ozwili bakoya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mokola lelo bandi mbote na bino. Situation sécuritaire inquiétante na Est de la République démocratique du Congo, ba mesures nécessaires et zoami pour na reconquérir ba territoire occupé na ba M23. Déclaration ya Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après prise ya Kichanga, chef de l'État, à s'exprimer qui l'obieleki lors ya dernier conseil des ministres, gouvernement pe na tournaye a annoncé qui également ba mesures pour na stopper ba traitement dégradant infligé na ba femme pe ba jeune fille ya salamabila na ba mai lors ya compte rendu ya conseil des ministres, porte-parole ya gouvernement Atalisaki Boye qu'il a présidé peu avant le conseil de ministres une réunion des sécurités consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. En dernier lieu, le Premier ministre chef du gouvernement a condamné et dénoncé les exactions dégradantes et inhumaines des miliciens du groupe armé Mai Mai Malaika qui s'illustrent dans les pratiques islamistes de la charia. Ils ont récemment passé à la flagellation de jeunes filles et femmes habillées en jupe courte et pantalon dans la zone sous leur contrôle, précisément dans la commune rurale de Salamabila en territoire de Kabambare. À ces propos, le Premier ministre a informé le membre du gouvernement qu'une délégation gouvernementale y sera dépêchée. À cette délégation seront aussi associés les élus nationaux dans le but de faire un rapport complet aux services habilités et de sanctionner toutes les personnes qui sont responsables de ces actes de violence. Ah oui, Mokonzi Mboka, ici à Betty Loboko na Mesa, l'heure et Sikoyo na retour au calme. Et Keyo! Dans notre territoire d'Omasisi, je suis né dans l'an 2000, mais à cause des choses qui sont manifestées ici dans notre Congo. Aussitôt Komaki na Kalemi, tozali awa na province ya Tanganyika numéro 1 ya centrale électorale, akitaki na gouvernorat esika wapi ayambamaki na vice-gouverneur ya province avant ya prendre part na réunion ya conseil provincial ya ba opération pour na état de lieu ya situation na plan local en lien na sécurisation ya processus Oyo. Vous savez bien que la CENI venait juste de lancer les opérations d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 qui contient la province de Tanganyika. Alors je suis venu faire un peu l'état des lieux au moment où nous commençons cet exercice. Et évidemment, j'ai préféré commencer ici à la province, rencontrer son Excellence Monsieur le vice-gouverneur et tenir une réunion avec le conseil provincial des opérations qui s'occupe des questions sécuritaires. Parce que vous savez, les élections, ça se passe partout, dans tous les coins du pays. Et il est important que nous nous assurions que, au-delà de notre travail technique, que les autorités provinciales et locales jouent leur rôle en matière de sécurité. Juste après, à Kitaki na moko ya ba centre d'inscription, occasion pour la président Yassini ya kozwa température ya ba opération et enrôlement et identification en cours. Et nous sommes satisfaits de voir que le personnel que nous avons formé est en train de faire du bon travail. Ils ont commencé le 25 et aujourd'hui déjà je vois qu'ils ont atteint la vitesse de croisière. Ils sont en train d'enrôler un grand nombre de gens. Donc on peut voir que les leçons tirées de l'ère opérationnelle 1 sont en train d'être efficacement utilisées ici.
Et c'est qu'il faut rappeler que l'opération y a enrôlement et identification à l'électeur et bandaki depuis mercredi et qui na deuxième ère opérationnelle pour la durée il y a 30 jours. Et que yo! Ah oui, et indeki mabe week-end eleki ezalaki somo accompagné na forte foule constituée na base naye ainsi que famille politique naye ya Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher, il y a son excellence Gentilini Bilambaka, la dame battante, la dame de fer, plus que maman sociale, madame Sarah Biemé, a kendaki ko remplir devoir civique naye na centre d'inscription, il y a commission électorale nationale indépendante, na école catholique lycée Tobongisa, na commune Yangaliema, na circonscription électorale ya Lukunga. Lokola mwana mboka nyonso la très distinguée Sarah Biemé a kotaki na salle a remplir fiche naye puis a pasaki empreinte naye donc ba formalité nyonso salamaki puis na kobima naye nde a présentaki carte naye na population. Prenons parole, la femme battante Sarah Biemé a remercié la population oyo ya accompagné qui est na bureau d'enrôlement puis a lancé qui appelle la population ya commune Yangaliema en particulier pe ya Lukunga en général ba kende ko s'enrôler massivement afin ya ko kende na ba élection pe ko pona ba dirigeant et surtout selon vision et autorité morale ya ACP ko pe sa majorité parlementaire na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gentilini Ngobila, qui supporte aussi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Banangaliema, en tout cas, to participer makasi na makamamboka, surtout na ko s'enrôler pour to kende ko voter après. Donc nous konga mobimba to s'enrôler pour to kende ko voter pour maloba na biso et compter. Tala na ba congolaise pe wa congolais puis na ba kinoise pe ba kinois ba habitants ya circonscription électorale ya Lukunga message ya madame Sarah Biemé plus que maman sociale et les kaki kitoko avec un pacte paix idéologie. Eh que yo. Oui. Na cadre de la campagne Pas une école sans banc, patronné na chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration, il y a des conditions d'apprentissage, il y a des élèves, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à Salaki, lobby et qui remise symbolique, il y a plus d'une centaine de bancs dans la province éducationnelle, il y a Congo central 1. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à travers la direction des infrastructures scolaires, nous avons signé 6 contrats avec des ONG locales pour la production de 60 000 bancs en raison de 10 000 bancs par province. Il n'y en a que 6 pour la première phase. Pour aujourd'hui, c'est la remise symbolique d'un petit lot. On a parlé de 200 ici. Mais ça marque le départ de la distribution des 10 000 bancs destinés à la province du Congo central. Nangambu ya ba bénéficiaires, ba remerciement et kindaki tout droit na mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voyons qu'il reste dans la logique du chef de l'État, pas une école sans banc. Et nous sommes très ravis de le voir parce que durant toutes ces itinérances, il a manifesté l'amour et sa vocation d'être le premier pédagogue de la République. Je n'ai pas encore reçu un tas de nombre de bancs dans ma province éducationnelle. Il n'y a pas eu une structure qui a pu oser nous déposer des bancs. Nous donner 10 000 bancs pour la province du Congo central, c'est vraiment beaucoup. Nous nous réjouissons.
En tout cas, esengeli ko remercier mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la bonne volonté pe souci ya kopesa lisusu éducation na ba bonne condition na ba milliers ya bana oyo ba retrouver nzela ya kilasi grâce ya gratuité ya enseignement primaire de base. Boyende ezalaka. Yekejo. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de technique médicale ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour na formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kaka te kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali kwa assuré esika ya kitoko po na ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne po na kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour l'inscription, ba porte ISERTEM et Tigali Polele, Kobanda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM Kin et Zwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune et limité référence rond-point TP. Tala! Tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te ekeyo oui. C'est pas normal, nous sommes à Kinshasa. Habitants ya commune ya Lingwala plus précisément ya veni Nyangwe ba monaki théâtre na bango lobi eleki na espace Nteke esika wapi belema ya police nationale congolaise basalaki scène ya kosakana te kobotola batu biloko kobeta alors que bayaki selon mission na bango pona kokata musique o ezalaki kobeta au-delà ya 21h kasi malheureusement basali oyo basalaki. Quelques victimes pe ba témoins y a événement batalisaki boye. Il y a encore des blessés graves ici. Nous sommes chez Ntenke Nantenke. Non, en face. Parce que quelqu'un passe en cours de route. Au lieu d'arrêter ceux qui sont en train de chanter ou de mettre la musique, mais on blesse quelqu'un qui passe en cours de route. Ce n'est pas normal. On vous a ravi l'argent apparemment. Oui, on m'a ravi $500 qui étaient dans mes poches. J'étais en train de passer et ils étaient en train de déranger les paisibles citoyens qui prenaient leur bière calmement sans déranger la population. Et ils sont venus déranger et puis tracasser la population, la paisible population. Voilà, ils m'ont blessé parce que j'étais en train de passer. Et j'ai le droit de prendre les images lorsque ça ne va pas. Oui. J'ai pris les images et en voyant que j'étais en train de filmer, et ils m'ont poursuivi, ils m'ont ravi mon téléphone et mes $500 qui étaient dans mes poches. Voilà un peu la situation, voilà comment ils m'ont blessé. C'est pas normal. On vit dans quel pays ça? Mon ami était en train de filmer, de prendre les images. Ce qui n'est pas interdit parce qu'il y a un incident majeur. Nous avons vu les policiers en train de charger et aussi le commandant qui était au bord de cette cargaison, de ces camions, ordonné qu'on tire sur la population. Et mon ami était en train de prendre des images comme tout le monde. C'est comme ça que le commandant a ordonné aux policiers d'aller copieusement tabasser mon ami qui prenait les images. Et voilà les résultats, ils ont pris ses $500, son porte-monnaie et aussi son téléphone iPhone. Héros, 21h30, pas même 30 minutes, pas même 21h30, on a 21h20 minutes. Tout le monde va policier, il y a quand le fou là-bas, il va bandit qu'on va pas fleur,
kobotola bato babiloko. Heureusement que soda moko pe azalaki wana intimidé bango na arme nde basali esali bango mwa kobanga nde bakimi. Esengeli koyeba déjà que lobby eleki hôtel de ville ya Kinshasa esengaki na ba autorité municipale ba veiller na respect et application stricte ya loi en matière ya pollution sonore. Et que yo mal, c'est pas normal. Cité d'ambiance, charge couloir Kimbuta, aéroport bar, et pas PDG Oniva et Indaramade. Eyindie na Kinshasa et Indakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino, pe pour na ba détente ya kitoko, na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi. Des fois au Tchelibaya to lambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye imalamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Eh kejo. Commémoration et indépendance de la République démocratique du Congo ezalaki marqué année oyo na cérémonie ya Bobsek rendu na Patrice Emery Lumumba premier ministre ya mboka na biso. Après que ça la tour y a pays depuis naye ezalaki mise en terme ko la jeudi 30 juin 2022 na présence du chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo son excellence Denis Sassou Nguesso, premier ministre, ba représentant ya ba chambre basse pe haute ya parlement, ba corps diplomatique aux familles biologiques naye pe batu ya ndenge na place de la reconstruction ex-échangeur. Prenons parole, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Talisaki Boye. Après 61 longues années, Patrice Emery Lumumba, héros national, combattant de la liberté, défenseur de l'unité nationale, est de retour chez lui, parmi nous. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre qui n'en avait jamais eu. Ceci, non seulement au mépris de la tradition congolaise qui exige que soient organisés funérailles et deuils rituels pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà, mais également de cette croyance qui stipule qu'une âme sans sépulture soit condamnée à une errance sans fin. Je souhaiterais saisir cette circonstance particulière pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui ont rendu possible la matérialisation de ce moment historique.
Ma pensée va d'abord, et tout à fait naturellement, à la famille biologique de notre héros national. Par-delà les épreuves d'une disparition cruelle, cette famille a connu et traversé une longue période d'une insupportable absence sans jamais se départir de sa dignité. En cela, elle a démontré à la face du monde sa pleine adhésion, sa pleine communion avec Patrice Emery Lumumba. À la famille ici présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, je réitère la reconnaissance de la nation tout entière, fière de s'associer à l'héritage politique et spirituel légué par leur illustre aïeul. Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d'opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat. 61 ans après mort naye, enfin, Patrice Emery Lumumba a kundami dignement lokola héros national. Boinde Zalaka. Du fond de moi-même, que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Fin de citation. Commissariat provincial, il y a la police, il y a ville province, il y a Kinshasa, représentant qui des bandes, il y a 7 criminels. Lobby Eleki, liboso ya commissaire divisionnaire, adjoint, il y a la police, il y a Kinshasa. Le général Silvano Kasongo qui tengepe, responsable, Misusu, il y a service, il y a la police, il y a sécurité. Parmi Bango, Tomonaki présence, il y a Glody, grâce la Yulwa, Mwana Mobali, Oyo ya Kuluna, Tomonaki Lobby Eleki, ba image etambolaki na ba réseaux sociaux, Oyo policier a betaki lisasi na likolo. Ba kimisaka ye vers qui quitte kasi basalaka erreur nzela lokola zwaka baswente likolo banaki déjà kopola ye akoma kuna bakata likolo yeyo bolanda. Monsieur la Yuwa Glody Gracia Kuluna monene ye azali membre ya Ekiri Arabe. Kuluna oyo azalaki ko menacer na machette na maboko kasi policier ayebaki na ko maîtriser ye ndenge a betaki ye lisasi na lokolo oyo ya droite. Kasi malgré appui ya famille na ye ndenge bakimisaki ye babombaki pe ye bango bayebaki na komema ye na Kikwit kuna na province ya Kwilu kuna bakenaki kosalisa ye pote bako kokata ye lokolo oyo ya droite pote ezalaki déjà na ba infection. Deuxième bande ezalaki bande ya ba criminel oyo bazwaki bango na quelques machettes pe arme moko AK-47 bango babotolaka batu biloko voire même kokotela batu na bandako. Abotoli batu biloko ebele. Police elukaka ye nde commissariat urbain ya Tsangu batiaki maboko pe baye na ye awa. Mitindo epesami na mokonzi na biso ya police ya ville ya Kinshasa pote batu nyonso oyo bazomona ye na ba télévision oyo ayebi ke tato oyo asalaki mabe aya awa na groupe de lutte contre criminalité et stupéfiant pour na kopesa ba déclaration po yango nde ekosala ete ba magistrat bapesa ye etumbu makasi tango tokotinda ye na parquet. Groupe ya suka ezali Mbolela Kabongo Clovis ye avandi na avenue Équateur numéro 5 quartier Funa na commune ya Limete. Moto oyo bozomona na bilili azali bandi munene ye bisika na ye abotolaka batu biloko ndakisa bamoto ezalaka bobele na quartier 3 na commune ya Masina. Tala crime na ye ya suka
auti kosala le 28 octobre 2022 na 19h40 ye na baninga na ye. Tala oyo a reconnaître elongi ya moko parmi batu oyo tolakisi akende show ko témoigner po na ko charger bango liboso ya bazuzi boinde ezalaka yeke yo. Encore une fois de plus, bakangi kuluna moko akimi kanyamaka CCP azongi awa na ville province ya Kinshasa. Mwana mobali oyo bozali komona kombo na ye Francis alias Chesco. Population nyonso ya marché de la liberté au bafrekantaka yango bayebi ye akwei na maboko ya la police tozali awa na poste ya sima marché de la liberté na commune ya Masina yoka lisolo. Fait ma part en l'arrêtant de nouveau et puis en le mettant à la disposition de la hiérarchie. Wana ezali pari yangakai ye wana monsieur Francis andeya bato ebele awa donc un kuluna de grands chemins. À chaque fois que bokanga ye mama na ye ayaka ko corrompre ba OPJ na ngai awa mais ngai avec mon SD Michel ne akangaki ye tozongisi lisusu et puis mama na ye elle a tenté aussi de nous corrompre. Tolobi niet à Azokende parce que mission d'habitude Zazali pour sécuriser marché à liberté na biloko na bango. Na question ya koyeba pona nini azongi Kinshasa pe na moyen nini Chesco atalisi boye. Pour expliquer bino bien boye ba soki ba konzi aux opportunités nzamba cho na place eza pona souffrir batute. Eza pona souffrir batute. Na marché à liberté ngayo yebinga mobimba a. Soki omoni ketene na kimi sei na zongi parce que naza muta mabete na mérité kozala kuna te. Oko bimisanga a hotel kombo na ngobi ba plaignant ya bato mabe ya kuluna yanga ba bima ata moko ta kozala. Na bundela marché o na tikala lisi moko pona marché o. Konela esima o azalaki aba kontrase bele ba ebinga to autorité. Mutu moko akoloba te liboso na pona yende mutapesi ordre. Mais ba konsebele baza ba vandi ba ebi kenga Francine azalaka moyibi te. Naza kuluna tene et pourtant kutu na participer na ko aider la police a première fois qu'on est devenu ya filmer ngande mutu na kanga ba miba capitaine na ute ko zala longwa yebi mais kuna na kanyamara c'est ça na jour oyo ba konzi ba décider nde bozonga yo zongi yo mo na volonté nene pesa na jour la ozonga tenga na zongi kuna po na zo ko kate souffrance ngana kufa ngina kufa souffrance na ko kate na mutu na mérité kuna te kuna boza bien mamunyo c'est ça à l'aise akokosa yo te kuna una wana bien wana bazo batangu batambu sa caméra ba soda bazara na sima ta o souffrance toza kuna bazo beta bazo torturer yo koza test que tangu général azana ba soda bazana caméra zana yo koloba mabe il faut loba malamu so lobi mabe tangu e kotikala ba kotikala osalo na sima yo kozala te yango mutu azobanga zana kati ya zamba mais tozo vivre bien te bato bazo kufa na mayanzi kuna. Est-ce que babimisa basoda baboma biso kuna na massage est-ce que général abimisa yango bakonzi ya mboka bakambi ya justice boluka koyeba po ba retour ya boye eza normal te pe ekomi fréquent déjà sans formation azalaki kuluna ya makasi e bongo ndenga uti ko bakisa mwa formation paramilitaire boye mame tukufie atina nga mutema mabena kende mutema mabena kende koki na ngati. Bamata bakita babalko mabele na préféra bino édition mokolo lelo ekomi na suka bozepe na ba image bopesa merci na Gelor Tawaba mikolo nazo bobenga e Air Force One bozepe la na ye kaka bongo ndezalaka awa bamata bakita babalko mabele na préféra bino ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.